Bandeko balandi ya Congo Millennium, triste nouvelle et comme la qui ya commune ya Bandalungwa par rapport ya disparition ya moko ya Bandal na kombo ya Nelly Bomei azali lisusu te atika kibiso kasi vraiment lokwa bino bana poto bosengaki que to la kisabino ndenge nini ba obsèque pe eza organisé awa na Kinshasa to pe na commune ya Bandalungwa yango penza ka ndeto mesana to luki penza banende basimbi masolo yango po na organisation ya ba obsèque ya Nelly Bomei yango na penza équipe ya Congo mbote mama balandi ya Congo Millennium bazolanda opesi biso na okombo na yo ngai César Maningo mwana ya Bandalungwa moko ya bapionnier ya Bandalungwa nde tovandi ningo kozwa biso toaka na mawa sango munene kweli biso ya ndeko na biso Nelly po pana wana limba pana ngai ndeko ndenge na kala balila neti ye donc yango moto otako za na réunion okuti ku bapanzani ndeko lo sara pona ba préparatif ya matanga siko tokanga nini matanga yango ebembe corps ekoya to ndenge nini te corps ekoya te corps bakokunda ye samedi oyo ya semaine oto banda et ma vendredi bakokunda ye samedi mais biso ape na kinto sa matanga na luputa 343 pembeni ya nini ya vient voir église vient voir ekangami wana nde tokuta na bandeko mususu kuna na bandeko famille na batu nyonso to sangana wana mais mokolo oyo ya vendredi corps ekobima to matanga awa na rond-point Beverly pour nila za mona bisengo koto matanga na rond-point ya Beverly ti to kovanda to lali na ndenge samedi bakokende kokunda ye nde batu bapanzani po organiser yango siko ndenge to lukana to ye banan akufi na nini Nelly akufi ali mutu abelaki comprendre mon maladi kokoso esalaki abelaki yango aladi akufeli mais jusqu'à siko ya présent pendant qu'on soit confirmé que nini boye tozana te toye basiko penza parce que bisi so que vendredi ekozala et ozala en place to vandi ande vendredi ndesko matanga olonga kuna luputa ekoma na rond-point mobimba to so ki ba autorisation makamyo surtout donc ba mituke ozala te to kolela awa un mot na bayope parce que toki ke jibe mpiana nga beta concert na lelo a reporter ba concert nyonso par rapport ya mémoire ya Nelly Bomei ya bandai ko sala nini na musique congolaise Nelly azalaki na moko surtout pour na papa chéri donc tango ka G6 bango basali ndenge zaka kala o MCT ya JB donc on doit passer na saluer Mukulu Trading place Ali merci à trop vraiment à la crise de marketing, à la papa chéri et puis à la président ya Wenge. Donc bandal tout derrière Mukulupo. Na nenga zui makamwana na zongisi Nelly na matanga Nelly azweli yango na nenga bat balingela ki en tout cas Mukulu umela tokos oloba te. Merci beaucoup to solliciter maman Msaza Mpandi ambote na yo. Mbote mama na balandi ya Congo Millennium toko e bana okombo na yo. Nga kombo na nga Jeanne Zulama naza na bamboma tozaka approche na Nelly naza na Lunzadi tozaka na matanga tozolela Nelly tozana mawa mingi GD6 moko akei batikali 5 même pe na Congo a toza kolela siko tokanga nini penza na Nelly Bomei bon Nelly Bomei aza star ya munene bayemba ye partout eza pona JBT na yemba ye nani Fera yemba ye na JB mpiana merci beaucoup papa chéri pona Nelly tozolela kaka Nelly tozana mawa makasi toseki bana poto merci bana Kinshasa merci po matangisa na luputa vendredi tokozala awa na history na rond-point bozomona awa toza toti ba réunion pona Nelly Bomei merci beaucoup. Est-ce que penza ndenge bo sala déjà ba réunion yango bozomona que ça va aller? Oui, ça va aller. Tuza mana réunion makasi depuis tuza songa matanga, tuza kana réunion, tuza pina ba contact na batwa kuna na batwa awa, tuza ka kusola pona programme Nelly Bomei. Merci beaucoup tout le sapi ba maman. So na oza penza na besoin na téléma ben. Voilà, mbote na yo. Mbote balandi penza to ba otala biso ba ko eba na nkombo na yo kombo na nga Lila Bombenga camarade Nelly Bomei to pe famille
camarade ya Nelly, famille ya Nelly. Alors, un message, topé à condoléances, na famille na ye, puis na famille Bandal. Ah, na oloba boye Nelly azalaki ndeko. Tant toko kola, ndenge ezalaki bango ba na G de 6 kuna biso beto zalaki na club na biso awa, ezalaki comme les filles. Donc Nelly azalaki pena moko na biso ya comme les filles. Donc nde to sa boye to tondika ande na mawa. Mawa to perdre o abiso ndeko to tondi na mawa. Paix à son âme. Merci beaucoup. Awa, eloko zo régné car ezara paix à son âme. Orolobate? Ah voilà. Zongi sanga awa ben. Ma soeur abi aolobana ete to sola koto mbote na. Ah mbote bolgo. Siko Tokyo e bananu kombo na yo. Moi c'est artiste Lomboto. Artiste Académie de Beaux-Arts ya Bandal. Nelly ali ndeko na ngai, leki na ngai. Vraiment ndeko to vandi a au monde ensemble to sola masolo ya matanga wana to paie vraiment un être très cher. O azaki na biso mage musika roya to za makamuto ali pena ndeko. Yango to vandi to organiser matanga na ye awa na historique o déjà ezali déjà réservé vendredi, samedi. Donc mokolo comme le vendredi na poto samedi biso bena matanga avec vendredi samedi awa to organiser bato to baya o baye bakie o baye nous tout vraiment tout se peli vraiment na geste makasi ya mokulu pa wabankulu maatma wana grand mayas et juste à sali pena et que tout doit na motema na biso bandeko ya Nelly et puis baninga na ya Bandal vraiment to lingi to la penda na ndenge elongo bani pe minya kolobeyate po pasi peneza trop na motema na kolo conclure na paix à son âme. Alors tant bosse ça obsèque wana musique pe musique ko beta to bosali on ndenge. Vraiment musique beta Nelly azali moko oyo ya bandeko oyo assisté ba orchestre ya Bandal makasi ata ndeko na biso ngema makanda Wiranson ayebi Nelly a assisté bango makasi a participé makasi vraiment na promotion ya makambo wana pe bayebi c'est pas pour rien au monde artiste monene na trempe ya JB Piana a suspendre ba concert a suspendre ba événement tout pour dans la mémoire ya leki na ye opena ya ndako omoni eza ndenge wana concert ko beta bambonde ko beta vendredi samedi awa to lelo na ndenga bokoko bambonda ebeta. Merci beaucoup. Merci, c'est bon que vous remerciez. Ekwelinde commune ya Bandalungwa balobi en mode matanga toana matanga na commune ya Bandalungwa bi enceinte mwanangani bakolela ba champion ya magusho sango bakolela et surtout vraiment Nicole Batafe yende abenga kinga po apesa ngai ba message wana que Nelly Bomé il n'est plus kasi obito olexango bo était parce que Bandal des fois aussi pe na Congo Millennium ya Nelly pe ando partager ba lien Tatiana au sango pe ya Bandal tobito solasco pe na ba mbiaka ya Bandal. Bonjour. Bonjour maman nangai. Balandi ya Congo même c'est fois ba banda dia ton batalio ba yebi yo mais ko ba yebi yo to pe sa bango kombo na. Kombo nanga Caps ou soit Divalé Kabambong. Merci beaucoup vieux Caps. Koto pe to sola bonjour. Bonjour. Toeba kombo na ponga na yebi me balandi. Ngai maître John Yalebe le super champion. Merci beaucoup maître John vieux Caps. To sola na mo muke nanu obete biso na li solo nanu ya Nelly Bomé ya salaki nani pana yo. Wana vraiment za ba petite sœur propre na biso ya babanda net biso za ba natif ya babandalungwa en tout cas so yebi na on élite bon tant super génération so yebi était na lobiga bien génération so za ba génération net to bandiga 70 69 68 to bano matati likolo so yebi était en tout cas au bon aura azaki petite sœur moko bon lobaka tant so to lobaka so mtakufi on plus pas to lobaka malamu pona e na tela o mone azwaka problème na mutute ngai ko to souvenir moko nga nazala ontilo na mutu nanga ayaka baki na tikala okuta na ete zaika ya ye ake nga na zaina déplacement ya ye kande ngwana première fois tant azwaka visa pa ke ne poto Jean Pibola qui ça je crois bien yem tazula ka visa passeport na ye tango azo fanda je crois bien na Wombo passeport ne tango azu visa lobi grand frère mona tika passeport on anda ko yate bombelanga passeport baka
Sele Gianze, Lila, na, je crois bien, Nicole, c'est qui encore, papa Zagana Kwenkuna Inga, Nicole Lukaya. En tout cas, souvenir au Ghana, on a monté un passeport et un visa, et puis période un peu un passeport automobile na yo, mais il y a bon bisa en panangati après 2 semaines à récupérer à Kindi. Donc vraiment, nous avons présenté ma condoléances à la famille nae, et puis na bana bandalungu anyo en tout cas photo ça moi quelque chose pour nae, événement école kakaboité, école kaboité. Merci beaucoup to so la peine vieux John Yalebe. Makila ba champion koto to sola nanu oyebisa biso non souvenir nini oyo zo garder pour na Nelly Bomey. Nelly Bomey ndenge nazolo ba ya zalaki penza pire petite sœur donc avant comme Nelly Bomey pour Nelly Bomey comme griffe pe avant comme Nelly Bomey ngana ibaki déjà vous comprenez donc baza bana moko tolo ba marka ki na époque na bango baza ba jeune sœur mais ba marka ki na époque na bango ndenge lelo ko benga ba bana mo benga ba ujana. Bango balaki nasi espéro dongo yango bless pour la zakolo ba série 7 batomboki donc azaki parmi donc aza muto yo abunda pe mingi na makamba wenge vraiment nako kanisa souvenir mingi pona to tambola pe moi mingi na moi makambo belé donc un message na bana poto message à ba condoléances par rapport à la disparition à Nelly Bomey. Tous souhaiter kaka ba condoléances vraiment na bana nyonso ba famille nyonso ya bandalungu isa na poto pour bango nyonso bazaki parmi o bato yo banda ko sunga biso na kini. Vraiment bazala ka kimia bazala bomoko makambo nyonso le kana kimia. OK, merci. Ben Bandeko balandi ya Congo Millennium ndenge ka tozana bino tozo continuer toujours na cadre kaka ya matanga ya bomb show Nelly Bomey bobi mannequin ya Nzambe azali susute ya njora tozongelo lisu par rapport parce que soto le be Nelly Bomey leur mot beto yoka yo pe na kombo ngo pe trop souvenir ni nyozo garder ayi. Ouais, en tout cas merci beaucoup ça nga passé temps na mona ki Betty Kiala Queen atene nga photo lo bi ser na Nelly Bomey akufi vraiment azaki ser moko na yebaki na sima petit ser na bibi sikre na bibi serwana mobali na ezalaka vie moko Bruno Matadi en tout cas azaki grande ser moko et pas ndeko na mongo donc vraiment to lo sola bien sora kin vraiment moi parfum ndeka to zana kina wa tapote na ba bokola biso moko de zako zanga témoin 10 chiffres et alors ça bien son azab azali kambo ya Nelly talaka ngale kinayo mouvement côté vraiment salinga pasi akufi trop bon mwana quoi azanono ba mama ya biso ba 70 ans ba 60 ans bani baza mais Nelly vraiment qui chaud trop quoi na bi penga kufelité na ebité soka belaki soki nini vraiment to na bandal to na Paris bandal c'est Paris na so bandal matanga de to na bandal matanga ni na sisi réunion na honorable Edi Mazikou nazoke va na matanga. Alors na bayo bazolanda yo ba opé batikali na ba mikili moi au présenter ba condoléances na yo. Oui, ngana biki na poto bato ala kufa boyete na poto bana hôpital nyo sakitoko. Mais le comment les clients na poto ba kufa kwa Kinshasa. Vraiment na présenter ba condoléances na bana poto nyo surtout o bazana matanga wana ba Loris la congolaise ba frère Levit ba Guillaume Anyu les mannequins de Paris bango tout ba papi zila honorable bato tout bazana matanga na vraiment elle est bien wana za ndeko na bino congolais vraiment elle est vraiment très bien vraiment beaucoup ndaye malamu et quoi yate Oyate kasi penza vendredi samedi tozala awa biso nyonso na espace Beverly na espace Beverly vendredi samedi ouais ngalo za vendredi pour samedi za jour na prière. Merci beaucoup Tatiana Osango vrai chéri. Vrai bébé. Mais artiste, un message, il y a condoléances. Liwa yonde mabe, yo memeli biso molimo ya Nelly. Mututundi makita un jour ako kite brusquement. Ya tikili botana ba famille na e mama. You biso tolelaka. Ya kei he. Zambe yonde papa you sala la vie, you sala lisusu la mort. Pourquoi?
ça veut dire en tant qu'artiste aza sero tozalaki tozoyembe déjà pe na bakini ensemble na commandant suprême Kisinzora ba mes condoléances toujours na famille na ye na sali moi oyo moi mawa douleur wana ezali po torenia na babandal toyebi ke soki yaya wana kiti bandal ndenge bandal ko bouger lelo zaki tozo zélande liwa na eza susu ndenge bandako kita te yaye moko vraiment ba otu baza ba prince yawel na yebi ke boza na kati ya matanga wana uti États-Unis kiti kuna na France pona yango na Fifino Saidi déjà ba jogo tu bino tu boza wana sans oublier Irene Tsona na yebi ke oza na Luanda utaki kotika matango ye po pesa pe message na famille na popo lando femme d'affaires bino tu bokiti na Luanda po bosala matanga kuna bwana message na famille ba numéro contact na biso ya mouvement de la ya cour suprême ya Kisinzora le majeur 09 98 54 59 67 plus 243 9 98 54 59 67 sans oublier Chimène Maouva na Pesimbo Tena Loan Kachuva Johan Maouva Iriel Kachuva Wandi Bananga. Merci beaucoup Tatiana au Pesibiso Espacio ya coller l'ensemble pour nous les artistes totikali na pasi moko boye tikali inoubliable les tobandoka banzembo ba vie bansone basala na ba kofi to banda ko rappeler et nous bisono tozwaki non nos chance wana te ya koyemba yeme to sala ga déjà na ba émission. Merci beaucoup Tatiana to continue na réunion avec 10 places makambo ezali Nelly Bomei nakoa papa chéri na douleur ya rosaranate na perdre Nelly Bomei. Ba condoléances na Nicole Batafe, ba condoléances na bana nyonso ya bandal, ba openza ya mikili ya poto, Nelly Bomei tozalaka na ye kasi lelo azali susu te émission l'invité ezalaki spécial ya Eric Lusandu ka poto le labwe Serge Katembo Bobby yonde penza place au confiance ya Cécile Osango Elenda. Merci beaucoup na papa Riki di Benzi nengo sepelisi bana ya bandal vie Timbo. Vraiment, to Monica Rande, to le la bisonyo soto le la kaboy. Bobby vendredi, samedi, deuil et Rosala Awa, n'espace Beverly. Donc biso to Rosala wana, Bobby qui bindanko e Rosala to, c'est la kaba confirmation ba vieux Kams, so ba bengi biso alors Congo Millennium to Rosala wana, bana bandal ya mikili poto, ba courage et belé, on est ensemble, bandal bomoko na yoka. Pour Nabi qui est déjà dans le bon, merci à Bob Six, ba condoléances Nabino Francis Mondo, be condoléances le plus attristé na Jolie Kusala, Mama Ser Nancy Longange, na Rolela na Musika, champion à Magouche au Sango. Merci encore une fois à celle qu'on appelle Bébé Faïla. Pas si carré Nicole Bata fait vraiment pas si Nabi que nouvelle comme la à Dubaï, Meto Lobanine. Paix à son âme. Nzambe a sera décidé qu'il y a Zouabiso ya bandal de Gaulle Mavinga le roi Motema et la reine Agnès Tatiana Osangwa kolela parce que biso pe ya bandal. Merci l'équipe technique Bomba Congo Millennium le auto tamboleka a mingi na bandal bisengo so que tout droit kuna toko makota ba bandal Chibang mais to sepelera to le la koto to nga to kota dula mais vendredi samedi bolanda nini awa penza to kolela Nelly Bomei. So tu rates jour mort, tu rattrapes un jour et lundi, pour botter la nini, Bobsek na epenza, awa na Kinshasa, to le lié, bandonanyo sa commune ya Bandal, bandonanyo sa commune à Kasavubu Matete, to le la Nelly Bomei, to le la Ekaka, Yanjili, bino nyonso, donc yan Elia Zaki po na batu nyonso. C'est pourquoi Jibe obi concert nous les athées, abi pa oloba te, donc. Tozelae na mikolo koya kuna ba condoléances pe na famille BCBG na famille Maison Mère ba condoléances na Fali Poupa du Cap La Merveille ba condoléances aussi na Ferego la poma solo yo yebi Chetani ba obi ba condoléances pe na yo bandal tokos bandal bomoko bolela Nelly Bomei po biso apeto kolela kaka to kolela ti na suka boboto bondeko eko ba korenye o mabota mabino président Os Osango ya Nelly Akei Naebi penza patron appel wana ya Nicole Batafe sala nga le roi bien te meto lobani mawatro ya bébé Faïla mawatro na zo so ya Jolie Mayala Bobby basi ya tokos na mikili ya poto ya Nelly Akei mannequin ya Nzambe mannequin ya Nzambe. Merci beaucoup na yo ba mannequin nyonso ya Nzambe na lingi bino mingi bombe show n'est plus Nelly Bomei azali soute etikaka ali solo cadeau au Congo Millennium toko pesa ye
yango